Shalom, 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 shalom. Bon réveil chez vous. C'est l'heure à laquelle vous suivez Jésus-Christ, le petit déjeuner avec Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui sauve, nous a réveillés. Nous voici une nouvelle journée, un nouveau jour qui commence. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les glorifier, les sanctifier, les lever, parce qu'il est le merveilleux, il est le Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui permet que nous puissions être en vie, parce que si tu te réveilles que tu es vivant, c'est que le Seigneur fait encore confiance à toi, parce qu'il a, cela veut dire qu'il a encore des projets sur toi, cela veut dire que tu es encore utile dans son champ, il te laisse encore la chance de vivre, parce que nous ne méritons pas à vivre par rapport à nos intelligences, notre santé, notre beauté, notre connaissance, notre longueur ou notre largeur. Voilà pourquoi chaque matin, nous devons glorifier le Seigneur, nous devons nous remettre entre ses mains, nous devons l'élever, le sanctifier, parce qu'il est le Dieu merveilleux, il est glorifié, il est le Dieu qui élève, qui se manifeste, c'est lui le Dieu créateur, c'est lui qui est le créateur de l'univers, c'est lui qui est le merveilleux, le Dieu qui élève, qui bénit, qui oriente. Et ce Dieu-là est en train de chercher les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci frère Carlito. Nayebi ke nzambe asali biso sous grâce tolamuki lelo tozali en bonne santé, nzambe azobatela biso, nzambe azotombola biso, yango chaque tongo ntango ozolamuka apesaka nzambe merci. Yebiseki ozo mérité te komona journée oya sika. Yebiseki azali nzambe malamu oyo abatelaka tombolaka. Yebiseki aza nzambe mobateli. Yango wana na tongo na lelo oyo kokumisa ye. Yango na tongo na lelo oyo kopesa merci po asali yo faveur. Eza na ba roi, eza na ba reine, eza na ba konzi, ba méritaki ba mona journée lelo me amoni yango te. Eza na bato bazokunda bango lelo, eza na bato baza na bopito babiso bake boloko ba innocent, mais yo nanga nzamba bateli biso, nzamba za malamu. Méditons un peu. Nzambe merci. Merci pour ça nzambe. Merci pour ça ebandeli pesuka. Na tango a Noé Carlito azoyemba ebengaki bato bakota na masuwa baboyaki me akotisi banyama libwele mwasi na bana asovaki ka 8 personnes. Bien aimé, tozongi lisusu lokola na tango na Noé. Nzambe azobelela bokota na masuwa na ye, nzambe azobelela bopese motema na bino. Bien aimé, toza so na tango ebele ya kovivre te, yango na chaque tongo topesaka nzambe merci, tokumisaka ye, tonetolaka ye, to sanzolaki po aza nzambe malamu, nzambe ezwa nu lukumu. Nzambe nini akokani na Yesu Kristo? Nzambe nini akoki kobatela biso tozala na bonne santé, toyeba yo na ngongo bamiso bazokende na binzambi nzambe, bamiso bazokende pa banganga, bamiso bazokende komipasola, bamiso baza na banzambe mibale misato, me biso toza na nzambe kaka moko akela likolo na se. Kumisama na yo, sanzolama na yo, netolama na yo, nzambe malamu. Namoni lisusu ndenge obengaki ngai, ngamu tunazalaki na vie ya désordre, ngamu nazalaki na vie ya mvutema, kolo nazalaki nzela ya lifelo, me yo sauve ngai, olobi yaka na lakso nzela malamu. Natondi yo nzambe. Nzambe moko te aza lokola yo, nzambe moko te abatelaka lokola yo, nzambe moko te asalaka lokola yo. Totondi yo Yawe, kumisama na yo po eza nzambe malamu, oza nzambe mobateli, zwa na yo lokumu, kumisama na yo, netolama na yo, nzambe malamu, mobateli malamu. Nani yango aza lokola yo? Nani yango abatelaka lokola yo? Nani yango atombolaka lokola yo? Nzambe oyo nzambe malamu we, nzambe oyo nzambe malamu we, nzambe oyo nzambe malamu, nzambe oyo nzambe malamu. Nzambe tobetela katolo, oyo nga na betela katolo,
oyo nga na betela katolo pona yebi ya kosala nzambe kitanga na mona nzambe kitanga na mona nzambe kitanga na mona banguna bayoka soni soki olobi ekosimba ye soki olobi ekosimba soki olobi nakomona soki olobi nakomona nzambe oyo nzambe monene 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 leki monene ba problème nanga nzambe oyo mopesi na nyonso nzambe mopesi nde na nyonso nzambe mopesi nde na nyonso soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka soki tosengi akoyoka nzambe blotanga na mona nzambe matanga na mona nzambe matanga na mona nzambe matanga na mona bien-aimé sokola muki na tongo comme nzambe azoluka badorateur oyo bazo adore na esprit yemba banzembo nyonso koyelo na motema soki oza na banzembo te bien-aimé zwa album oyo ya Carlito la reconnaissance okoki kotia album na se ezobeta na se yo ozosambela ekosunga o na banzembo parce que album oyo moto na nzambe ayembaka yango rempli de puissance du Saint-Esprit tala esali plus de 15 ans soki combien d'années esilaka ngenge te banzembo ekoki koakompagne yo na kosalela nzambe na koyembela yango banzembo ekoki koakompagne yo na koluka baparole ya kokumisa nzambe parce que kolamuka na tongo eza habitude te nzambe soki alamusi yo il faut pese merci tozo mérité kozala na bomoi te bien aimé ata toboyi nzambe ata tokumisi te akolongwa nzambe te azali nzambe aza mobateli ozali nzambe nzambe monene nzambe na ngolu pe mawa totomboli maboko pe mitema na biso totatoli yo nde nzambe na bomoi nzambe ya monene mosungi kokamwa mpe kumisama sanzolama netolama Adonai liboso na yo nzambe nanga mosusu azali te mosusu lokola yo Yesu amonani te nzambe nanga nzambe biso bana na yo totomboli maboko pe mitema na biso ezala ya polele yo nde nzambe na bomoi nzambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanzolama netolama kumisama sanzolama netolama mokili mobimba egumbamela yo po yo oza nzambe malamu ozali Adonai ozali El Shaddai ozali Narcisse de Saran ozali Cèdre de Liban liboso no aza te nsima no akozalaka pe te mokeli na mokeli ezali yo oloba pe ekokisama kumisama na yo netolama na yo sanzolama na yo tonetoli yo tosanzoli yo tongwa lelo yo za nzambe tongwa lelo kumisama na yo tongwa lelo batela nga tongwa lelo tambola na nga nzambe monene nzambe mobateli zwa na yo lokumu ozali nzambe otonda nguya nga na tatoli ngolu na yo bolingo na yo mpo na nga etini nagumbamela yo ya solo ozali nzambe otonda nguya nga na tatoli ngolu na yo bolingo na yo mpo na nga etini nga nagumbamela yo nkolo yolingi nga mingi namoni yango na bomoi na nga wana nazalaki mitelengano yo lokotaki yo sukolinga okomisinga mwana na yo
solo nakopesa na yo nini o pona maso osalelinga nana pesa na yo nini pona maso osalelinga nana pesi yo melesi. Bien aimé, tout le monde peut s'en dire merci pour tous ceux mérité te kolamuka na tongo, tous ceux mérité te kozali boso face na ye, azali nzambe malam, aza mobateli malam, mosungi na kokamo, motemboli moneto. Tobeleli ye po aza nzambe malam. Nzambe mobateli, nzambe motomboli. etumba toza nango koyamba Yesu ezali ou déclarer guerre contre le monde des ténèbres. Bitumba wana tozobunda eza ya nzoto teme ya molimo na makasi na yo moko okoka te. Bitumba oyo tondimeli Yesu tokobunda ngo na victoire ya croix ya Golgotha o alobaki tout est accompli. Mais mokano na nzambe po ekokisama bomo na biso tango nyonso ozolamuka na tongo il faut onetolaka ye osanzolaka ye olobaka yawe sala ndenge na yo. Tokoki koimpose nzambe te, totikaka mpe volonté ya nzambe salama. Nzambe asala ndenge na ye. Yawe sala ndenge na yo. Tika nzambe asala ndenge alaka mpona bomoi ya ma soeur ya mon frère na libala na yo, na santé na yo, na mikanda na yo, na bana na yo, na makambo nyonso ezoleka na bavi na yo. Tika nzambe asala ndenge na ye. To forcer nzambe te, to sengaka na nzambe asala ndenge alingi. Bao bakufi mpe lelo eza bolingo ya nzambe, biso mpe toza na bomoi eza bolingo ya nzambe. Pasteur aza na 1000 personnes eza bolingo ya nzambe. Oyo mpe aza ye moko na mwasi na bana eza bolingo ya nzambe. Yebisaka nzambe sala ndenge na yo. To se plaignera mingi te. Sala ndenge na yo. Na bapasi nyonso tomitikaka na maboko ya nzambe. Totikaka na maboko ya nzambe. Sala ndenge na yo. Sala ndenge na yo. Kolo abimisa biso na kufa. Kufa ekozala ya bomoi, kufa ezali ya molimo, kufa ekozala ba problème. Kutu molimo na nzambe ezobisanga na kanga Bible. Mateya na ingana te ya lelo na alobela ngo te to tikalaka na adoration lelo. Nzambe asala ndenge alingi. Lelo eza kaka tolamuki na tongo tozo adorer nzambe. Toyebisa nzambe asala ndenge alingi na bomoi na biso. Na bandako na biso, na ba problème na biso, na bana na biso. To sengaka pe volonté ya nzambe. Nzambe asala. Même Yesu na croix lobi Père sala volonté na yo. Soki pona nga longola nga pasi oyo, longola nga croix oyo, longola nga charge oyo, longola nga coupe oyo. Mais tika volonté no salam. Tika nzamba sala ka volonté na ye. Toyena mikumbe pa nzambe po asalela biso. Totikaka nzambe asala. Nzambe asala kati na bomoi na biso, kati na bana na biso, kati na etamboli na biso. Toyi kolela mingi, moko totikaka pe volonté ya nzambe salama. Nzambe sala ndenge na yo. Tokomi na makasi na biso te. Tolamuki siko na tongo na makasi na biso te. Volonté na yo salama nzambe. Tikaka pe bomoi na yo nzambe amemango ndenge ya lingi. Nzambe achola soni nekulusi. Tozongela sunzembo ya Carlito, ezanze momo kitoko. Je crois que lobela mutu moko. Bien aimé,
Tango la muki na tongo yebisaka nzambe asala pe na volonté na ye. To lelaka te tala na croix moyibi akota na église te akenda jeune te akota na église te asala veillé te mais volonté ya nzambe esalamaki na croix akufi directement lifelo. Volonté ya nzambe kosalemele na croix totikaka volonté ya nzambe salama. Nzambe alobi ba oyo ye azwa oyo akanga na liboko moko te akoki kobotole yango. Ba situation ozoleka na vie na yo mikakatano ezoleka na vie na yo ezali suka vie na yo te. Bien aimé, bolingo ya nzambe eleki nyonso. Bolingo ya nzambe eleki nyonso. Na tongo mususu olamuki kumisama na nzambe. Nga nazaka tongo mususu na lamuki na bandika koyembela nzambe nazo kumisa ye. Nazata na likambo website na bando yeba nzembo nyonso to koyemba na bomwana na église na wapi banzembo ka nzambe. Kumisa ye yembela ye netola ye lo nzambe na tiki journal yo na maboko na. Des fois futo glorifiera nzambe na banzembo. Tolingi ko lela trop, tolingi ko se plaindre trop, mais to glorifiera nzambe te. Olamuki na tongo ozo kumisa nzambe na mingongo na yo. Ozu mbondo ozo beto ozo kumisa nzambe. Bien sûr tozana mindele mboka poto pona ko déranger ba voisin te na chambre no. Obandi ko kumisa nzambe parce que nzambe azoluka ba adorateur en esprit et en vérité. Nzambe azana kati adoration en esprit et en vérité. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. Komono Adonai. Komono El Shaddai. Komono Narcisse de Saran. Komono Cèdre de Liban. Komono Nzambe malamu. Nzambe nini azalokola yo. Nzambe nini abatelaka lokola yo. Sorry. Nzambe azalokumu. Nzambe mobateli. Nzambe motomboli. Oya lamusi biso na tongo. Oya bateli biso. Azo zele pa na biso loko musu te. To glorifier, to sanctifier, to nettoyer pour y afani ne sika ya peto. Bien aimé. Tango zoya ko telemela na tongo ko kumisa nzambe faut la motema pembe. Koza na problème na mutute souci na mutute bandaka ko kumisa nzambe. Aza nzambe malamu. Aza mobateli malamu. Aza motomboli. Komone nzambe na nguya. Komone nzambe malamu. Nzambe nini abatelaka lokola ye. Nzambe nini atombolaka lokola ye. Ezana moko te akokani na ye. Ezana moko te abatelaka lokola ye. Azwa na ye lokumu po aza nzambe. Akumisama na ye. Anetolama na ye. Nzambe malamu. O nkolo. Zwa na ye lokumu netolama sanzolama akumisama. Nzambe mobateli, nzambe motomboli. Oya batelaka tombolaka netolaka sanzolaka. Komono Adonai. Komono El Shaddai. Nzambe mobateli motomboli. Olamuka na tongo ozoke no kumisa nzambe. Oya salaka batelaka. Nzambe mabateli. Nzambe motomboli. Nzambe monetoli. Komono Adonai. Komono El Shaddai. Komono Narcisse de Saran. Oya salaka na ndenge na ye. Na mpeleli yo nkolo ye oyoki holobi yo kosala soko beleli nzambe komitungisa sote tika ya sala ekozwa le même jour ekozwa 10 ans ekozwa une année ekozwa 5 minutes aza souverain bitumba to nango eza ya nzoto te eza ya molimo. Il faut la muta prière muta jeûne prière bitumba ngo to longa na makasi na biso te mais tozo longa ngo na victoire wa pesa biso na Golgotha alobaki tout est accompli. Tika mokano na nzambe kokisama na vie na yo na vie ya bana na yo na musala na yo na libala na yo na ndako na yo na ba dossier moko na moko za nango na vie na yo.
mokano na nzambe ezo prôné, il faut ezala mokano na nzambe. Même en église likambo nyonso ozosala faut ezala est-ce que nzambe par nezani na likambo oyo, nzambe esala ndenge na yo. Nzambe asala ndenge na ye na bomoi na yo, na santé na yo, na maladi ozobela, na bandoto ya mabe olotaka, nzambe atelemela esprit wana ya bandoto ya mabe, pe bo nzambe kota kati na yo, puissance ya Saint-Esprit protéger ndako na yo. Sala ndenge na yo, kolo sala ndenge na bomoi ya mon frère ma sœur azoluka yo. O balamuki na tongo lelo na petit déjeuner pona koluka yo, pona koyoka yo, sala kati na bomoi na bango. Na bapasi bazoleka nango, bamiso bazolela mibali batiki baona bana, bamiso bazolela basi batiki baona mibali, bamiso bazolela baboti bakufi bakokoso na su Kongo te po ba combattant, bamiso bazolela po bakabona na bandeko na bango kala bakundi famille mobimba bata este bamona ni sute. Nzambe consoler mon frère, consoler ma sœur. Oyo mobali asundoli na bana consoler ye. Soko kotinda pe molonga ni tinda. Na kufa ya nzoto pe molimo bimisa ba oya yo. O nkolo. 4 jours après liwa Lazare kinoko bimisa ye. Sala ndenge na yo. Sala ndenge na yo, sala ndenge na yo. Nkolo sala na bomo ya mon frère, na bomo ya ma sœur. Sala na bomo ina biso nkolo. Yo ko kotika biso na bomo ite 50 ans, 40 ans, 60 ans po to ba na kovake karaboye. Bamususu 60 ans, 30 ans na poto, tunnel, bou ya tunnel ya te. Kolo sala pona bawana. Babunga vision, zongsela bango vision. Nzambe mobate. Baye na mikumba na bango epa na yo. Balingi lelo yo sala lokano na yo kati na bomo na bango. Kolo bamisusu yo nimi molongola bango na poto bayakawa batambola matanga bazolangwa masanga. Basi mususu bakoma soka koti na matanga akomolo baba bêtise mama mukolo 20 ans 30 ans na poto nkolo kutana na ba mama nde mwana. Basi bayeba déjà matango lokola ye ko bebisa. Yo kotika mutu wana azana plus de 50 ans 60 ans d'âge azoke na ba 70 ans abana ko telenga na kabo lokola kaina nkolo. Sala pona batuana kutana na bango. Nzambe mobateli motombo. Ezana moko te azalo kola yo. Ezana moko te abatela lokola yo. Uza nzambe mobate. Uza nzambe motombo. Makila na yo ekita likolo abomo ya moko na moko azolanda biso. Purifier corps, âme, esprit ya moko na moko azolanda biso yawe. Yo za nzambe malamu. Uza mobateli malamu. Oza mosungu ya kokamwa na tongo na lelo tindika banjelu na yo oyo bakampaka tout autour ya bato bazo craindre yo ba ange yo tie bango pona kopesa badon kopesa ba gift ba cadeau ba ange bazo jouer rôle à post office kende ko distribuer moko na moko ba cadeau na yo kumama na yo yawo sembola loboko na yo tongo na lelo tulingai ka to kumisa yo to netola yo osala ndenge na yo osala ndenge o traça destiné na yo moko na moko okela ye pona destiné na ye. Joseph osala ki destiné na ye moko te akoka kotelemela destiné ya Joseph ezala pe ndenge moko na bandeko bazolanda biso kumama na yo yawe na tongo na lelo toyeko kumisa yo na tongo na lelo toyeko netola yo na tongo na lelo toyeko sanzola yo. Ozali nzambe mobateli, ozali nzambe motomboli, moko te akokani na yo, moko te abatela lokola yo, moko te asanzola lokola yo. Zwa na yo lokumu yao na tongo na lelo toyeko netola yo, toyeko sanzola yo. Osala na yo na bomo ya mon frère,
na bomo ya ma sœur ndenge yo pona ndenge yo traça destinée na yo sala yawe bato nyonso bazolamuka na ntongo kolanda petit déjeuner kolanda liloba na yo kolanda bansenyema na yo baza na posano yawe kotalela bao mabunga te oza nzambe malamu kumbama na yo netolama na yo sanzolama na yo nzambe mobateli nzambe motomboli nzambe monetoli tokumisi yo yawe tonetoli yo oza nzambe malamu oza mobateli ozali oyo alobaka mpe kokisami zwa na yo lokumu tonetoli yo yawe tosanzoli yo yawe bien-aimé banda kokumisa nzambe banda koyebisa makambo ezobima na monoko na yo kolanda oyo nga nazoba te banda koexpresse ye yebisa ye loba nzambe malamu eza yo nzambe mobateli eza yo oyo abateleka eza yo sala ndenge na yo. C'est pas par hasard opesaka nga visa otiaki nga na avion naya ko se retrouver na mboko na alia kolosala ndenge na yo pona bana na ngai pona mwasi na ngai pona mobali na ngai pona communauté tozali entouré na bandoki tozali entouré na batamite ya mabe mais nzambe a protéger yo bato nyonso tu ya maboko mabe bato nyonso ya misala mabe nzambe akutisa yo na bango te nzambe mobateli motomboli nzambe monetoli mosanzoli yende monetoli avandi bisika eleki likolo azali oyo abatelaka azali oyo atombolaka bien-aimé na yebiso likambo moko na ntongo nyonso lelo ozolamuka eloko ya liboso osalaka priere ke nzambe akutisa yo na bato ya mabe te mutu nyonso tu na vie aza lipamboli te na priere na yo ozolamuka na ntongo okoki koevite makambo ebele soko lamuki na ntongo loba nzambe mutu nyonso tu aza lipamboli te mpo na nga mutu oyo nyonso aza libaku mpo na nga salaki nga na ye tokutana te aleka na nzela na nga te eza très important otika nzela otambola baplace okokende okutana mutu ya bénédiction e na priere no ya ntongo okoki koyebisa na nzambe bato nyonso baya bafaux tete bato nyonso baya lipamboli te okutana na bango te mutu oso bokutani akoki koselo makambo mutu so bokutani akende kotanga komono mabe akotikolo libakala sambelaka nzambe bokutana te bokutana moi na sanza bakutana te soki o akoti o akei ndenge moko na bato mabe nde mwana yesu azwa lokumu yesu azwa lokumu emoniseli ekotana bomoi na bino vision emoniseli soki euti pa nzambe okokoma mutu mosusu soki oza na vision ya nzambe nakoki kosala émission oyo ya pain du soir chaque dimanche eza message mosusu oyo ya nini ya petit déjeuner tokosala une année boti komona nga na se répéter te mpo naza na révélation ya nzambe nasalaka breaking news chaque jour na se répétera te mpo naza na inspiration ya nzambe soki epakolami ekoti epa na yo révélation ekoti epa na yo mutu moko te akochange oyo oza nango okomi mutu mokwabu okomi mutu mosusu tika emoniseli ya nzambe ekota kati na bomoi na yo tika okamwisa bato na communauté okamwisa bao bayinaki yo okamwisa bao balobaka mabe parce que bamonake banda ozosambela na Sentinelle TV bomoi no échanger ndenge nazomona bato ebele kotémoigner nzambe mobateli nzambe motomboli zwa na yo lokumu netolama na yo sanzolama na yo kumisama na yo zwa na yo lokumu emoniseli ekota na bomoi na yo na ngongo ovandanie kolobela o moko te misiki ezobeta nga nazobondela nguya na nzambe badon oyo ezangaki ebanda kokota epa na yo kolotiki ete bato bazali attentif bato baza connecté na biso spirituellement bao bazosaisir baparole outi epa na yo tika ete puissance ya Saint-Esprit ekota na kati ya bomoi ya moko na moko longola bekai longola masque de vieillesse longola ba malédiction fongolela bango lola fongolela bango banzela fongolela bango banzela parce que na Getsemane siko lobaki tout est accompli kolo na Getsemane nde sika tozwaki lobiko na Getsemane nde sika tolongaki na Getsemane nde sika tozwi victoire et siko lobaki tout est accompli nzambe na bomoi visitez ma soeur visitez mon frère eza na nzambe moko apambola lokola yo te eza na nzambe moko akokani na yo te eza na nzambe moko anetola lokola yo te zwa na yo lokumu yawe banda ko visiter mon frère banda ko visiter ma soeur longola bango ba masque de vieillesse longola bango ba lien ya famille nazokata ba lien bokoko ya famille ya kindoki ya blocage
ya maladi ya kozanga ya échec balie musu bakotie nzoto mwana mwasi obimaka solo mabe atotie parfait bato bazokima mibali bakima yo nazolongola basolo wana nzambe asokola yo apakolo mafuta sika vie no échanger bomoi no échanger parce que nzambe aza malamu dimanche nani journal lelo tongo lelo nzambe alingai kovisite moko na moko aza na kati na biso oyo nyonso to akoti na petit déjeuner bomoi no échanger soko okende koluka mosala ozwa mosala bapatron balinga yo bata communauté balinga yo bato bayinaki yo baya kosengo pardon bafo tete bokutana na bango te nzambe mobateli nzambe motomboli zwa na yo lokumu journal lelo ezala journée moko beni nzambe atambola na yo nzamba visito na post office nzamba visito na ba message na internet bato oyo baza na posano mpona mosala mpona mbongo mpona lisolo ya kitoko babengo na phone me bato baza bafotete nzambe asalaki yo na bango bokutana te makila ma yesu epurifie corps ame esprit ya moko na moko esika tozwi bomoi tozwi lobiko esika tozwi lobiko makila ma yesu ekouvrir corps ame esprit na yo epesa yo onction kosalela nzambe merci frère Carlito mwana na mpate ayaki olongola masumu na biso makila ya mwana na mpate purifier corps ame esprit na biso ye nde molongoli masumu ye nde mobateli journal lelo ezala journée béni journal lelo ezala journée malamu oyo azalaki na baniongo nzambe afongola bikuke po te ofuta baniongo soki bato bazalaki na baniongo no bafutaka te nzambe akende otia bango motema moto bango mo babando bengo na phone baya kotika baniongo ndenge sere na biso mosusu tobondelaki mpo na ye moto amelaki abengi aye kopesa mbongo nzambe avisite bino nzambe atombola bino nzambe amona bino nzambe azala na bino parce que soki nzambe te biso tosalela ota alobi bosenga bopondela mpo nga nasala mpo bino bozwa esengo kolo tike te bomoi na yo epesa vie esengo na bao bazolanda biso soki yo te me biso tokufa kala na ekulusu esika olongaki satana olobi tout est accompli olobi tout est accompli eza mpona libala na bino ya bana na bino ya bakoko na bino ya bafamille na bino mpona mosala na yo mpona mokanda na yo esika nyonso to ezalaki kokangama na pesi yango na kombo na yesu nzambe mobateli nzambe motomboli yo nde molongoli na masumu tonetoli yo yawo tosanzoli yo tokumisi yo mwana na pate zwa na yo lokumu oza nzambe malamu journal lelo ezala journée moko béni journal lelo puissance ya nzambe ezali epa na bino na pamboli moko na moko na kati na bino mpo yesu alonga ekufa yesu apesi bomoi tika tosalela ye mpo abimisi biso na se ya libulu maladi nyonso bozobela na kombo na yesu ebikisa bino tika lelo bao bazobila bao bazobela bana baproblème batatolaka yesu aza nzambe yesu abikisaki frère Carlito yesu frère Carlito azotatola yesu oyo alongisa bao nyonso baluka ye azala partage na bino na kombo na yesu kristo amen.